Candidat commun. Et ça qui mission botinda qui biso. To telemeli yango na bomoko to bimisi candidat commun. Bana kini Kobanda nord ya Congo, est, ouest, sud, centre. Toza na candidat commun be moko. Kongo na enani. Jean-Pierre Bemba Gombo alobi boye yebisa bana Congo ba injustice oyo bango basali ya ko invalide ngai bazobosa na ketoza na ba mitu ebele soki bolingi bamona Bemba mususu yeyo Nakatanga baza ozela yi komema ye na Kivu baza ozela yi komema ye na Beni baza ozela yi yako koma na pili bana mususu baza koma pili yango wana merci beaucoup na bamingi te balbina le mama swahili asante sana Moïse anasema asante sana. Tika tokopesa parole na président professeur Matungulu. Apesa liobanaye. Merci.
merci. Banakili, oye! Banakili, oye! Bana Congo, oye! Bana Congo, oye! Boyoki ndenge Mama Eve alobaki. Tozaki biso nyonso awa na le 29 septembre. Totamboli bamboko ebele na ebele. Bopesaki biso devoir à domicile. Bopesaki devoir à domicile. Molobi, il faut bozongela biso mbangu na candidat commun. Tolingi susu ba buzopa oh il y a 2006 oh il y a 2011 sikoyo il faut unité lisanga ezala. Tolandi mitindo na bino. Pourquoi biso pe toloba mingi 2019. Bokokota kuna na kati ya élection oya malamu tolobi ba makambo ya machine tolingi yango te. Mais leur élection oya malamu ekosalama tosi toyebisi bino ndenge nini tosololaki ndenge nini résultat tokomaki nango toza na makambo ebele akoloba lelo te en tout cas pa na ngai tokokutana na mikolo oyo eza koleya Banakini oye! Banakini oye! Bana Kinshasa oye! To Manamoka beau trahir bisoté. Bana Kinshasa mbote, bana lamuka mbote. Lokola to lamuki, to sangani, to komi bomoko, to longi. Eza bongo te. Le 29 septembre, les gaki, oyembela ki biso. Bino peuple, oyembela ki biso. Oyembela ki biso, biso to trahir te. Est-ce que to trahir? Biso to trahir te. Trahison euti na bino na base. Parce que nga na yembela bino nga bi. De trahir biso te. Biso nga ni toaki bien. Toka na malamu. Biso nga atobola tobengi kandida na biso oyo tosimbi na maboko atelema babetela ye maboko biloko na yo bana Kinshasa mbote na bino bana ya Kongo mbote bana ya lamuka mbote mingi kala toiko baboye oluka kama kambo bandeko na ngai lelo ezali mokolo ya mitingi te lelo ezali mokolo ya liboso ya kopesa kolo nzambe merci mingi toyokana tokopesa nzambe lokumu po ya liboso abimisi biso liboso na bino ezali victoire na ye ya mibale bomoni ndenge toye awa bapolisier balingi bagashe fete babebisa fete mais ye kolo asali oyo ya ye feti eza kokontinue malamu eza boye te eske moto akobangisa biso eske moto akokashe fete oyo
bandeko na ngai lelo eza maloba mingi te ezali nalobaki lokumu ya nzambe ya mibale eza lokumu ya peuple congolais. Peuple, merci mingi, merci na bino. Nakoya na makambo baétudiant, nakoya na baétudiant, naye kaka na liloba moko wana oyo naza na introduction. Nalingi bobetela bandeko na ngai nakobandana oyo bazali awa na Kisasa te, baza na Kongo te, batikali na mboka ya bapaya. Boyebi ntina nini batikali kuna? Bandeko bobetela mwana, bobetela ndeko Adolphe Mozitu maboko, betela ye maboko ye atikalaki alobi na kotika yo moko te, tokozonga biso mibale. Yango wana bomoni toye na ye lelo oyo ya minei bobetela ndeko professeur Matungulu Ilanki maboko makasi. Professeur yeyo ye ayaki liboso ayeba bandeko batikalaki awa okobongisa makambo oyo nyonso eza koleka. Toyokani? Merci, merci. Mais wana bomoni ba leader babimi, mais toza na ba secrétaire généraux, toza na ba collaborateur misusu, bango nyonso bazali awa bobetela bango maboko. Merci, merci, merci mingi. Bandeko mokuse lelo meeting te, meeting tokosala mokolo tokofongola campagne. Lelo na ye koloba boye bandeko makambo efe esila na ye koloba likambo ya baétudiant nasepelaki te. Alors botuna mibale baparticipaki te na élection na ngai. Bobetela ndeko Félix Tshisekedi maboko. Bon, botuni mibale. Alors tozonga na makambo oyo ya baétudiant. Toloba boye, tolobi boye. Ezali normal te. Ceux qui étudiants à revendiquer, étudiants azali avenir ya Congo ya lobby, alingi aye kolasa na mayele, ye asengi ke kelasi ye fongwama, biloko koloboma bango, est-ce que c'est normal? Yango wana na koloba na ba étudiants boye, makambo oyo, ceux qui lobby tozwi pouvoir, ekosila, étudiant azali motote akituna na campus ou bien na université na ye pour comme mutu oyo bakomi koboma ba étudiant liloba moko bo makambo ya ba étudiant balingi bayekola bakende liboso. Yango wana tokosenga na moto nyonso oyo akoki kosala ete makambo wana esila libela. Toyokani baétudiant nazali na bino epai nazalaki kokanisa nayi kosambela mpo na bino, nzambe asimba bino makasi, tokokende liboso tokolonga na 2019 ntango tokozwa kiti ya mokonzi. Makambo wana nyonso ekosila. Toyokani bandeko liloba nayaki na yango wana. Non, likambo toyaki nango lelo yango wana ya kopesa bino merci. Ndenge bauti ya aéroport soki bapolisier basalaki makambo basali te nde awa nyonso elingaki kotonda nde ti sikoyo toza na nzela toza koya. Makambo misusu tokoloba bango na mokolo tokosala meeting. Toyokani nzambe abatela bino
Nzambe abatela ekolo Congo, Nzambe azala na bino. Bandeko baza kobengana na Angola, ezali po toza na gouvernement te. Merci beaucoup. Tokopesa programme ya mitinga na mikolo eza koya. Merci. Dieu merci, l'essentiel est que nous sommes arrivés. C'est le plus important. Le président est arrivé. Nous espérons maintenant que le vrai film va commencer. On vous avait dit que ça allait commencer. Le peuple a dit, maintenant on va commencer. Vous êtes satisfait de la population? L'accueil de la population a été tellement chaleureux depuis l'aéroport. Si on n'avait pas mis autant des policiers, des lacrymogènes, j'ai tout filmé et j'ai mis sur ma page. Les gens peuvent aller voir. On te remercie, Lexus. Une dernière question pour Chité. Êtes-vous sûr qu'avec cette mobilisation, vous allez réellement gagner les élections de décembre? Dès le moment où on crédibilise le processus, on gagne les élections. Vous êtes trop sûr? On est préparé pour ça. Il n'est pas question d'être sûr. Chaque victoire doit se préparer. Voilà. Si tu ne prépares pas, tu n'y arrives pas. Et vous êtes préparé? On est préparé, on est prêt.